Baotu basaki acoustique liboso nanga biso to toa bana papa moko chez biso bakabola rateke o aleka o na cité yimona papa na bana aloba te bango ndefa ke poto bango batikala te ya la rap je bana nyoso tu ndina abana mbongo nanga funa tinda bango to poto mais na palais ya pas zalaka leki pas zalaka donc ça bon biso mingi œuvre likamwa mishu ya motema nanga tongo na pokwa ngana kati ya bwale yoko kende yoko tika kama mawa na kati ya motema oyo emesene kobeta pona bolingo ebeti mbangu pona pasi yoko lelisanga pona nini bretore mpianao se ya mitema tosala kibonde ko Rossi Figaro ko sakana telo konza donc makambo sa songe bomba songa linsinga Télésus na balandignon sur Gémidor Télévision avec Caroline Makoka, autrement dit CM, Mbote Belé, Miming Telobara, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette très belle émission avec Caroline Makoka. Alors, tout ça, on a Gémidor Télévision, on a rappelé les sous d'abord au balandi biso pour la première fois. Beau s'abonner massivement. Gémidor Télévision, ils ont des chaînes où ils ont commis les informations où ils ont vrai et puis information où ils ont ça là-bas bien. Encore un grand merci à toutes les personnes qui sont branchées, aussi scotchées en train de suivre cette très belle émission. Moi, je suis Caroline Makoka encore, comme je le dis souvent. Un grand merci à vous, surtout à nos abonnés. Beau s'abonner massivement. Aussi un grand merci à mon boss Papa Deondinga, à Autokitina sur le terrain, et Sika Ibraton Piana Repetaka, Lelo Ezali acoustique, il y a musicien Moko, Nakombo ya Songe, Obolingara tellement mingi, artiste Nabino Obo Raimi Ming Nanzela la foule, mais le Toko vivre Yemoko en live, Tokiti sur le terrain, Tozana et Pemeni Awa avant, acoustique, Banatunga qui tout bien dana moi image, Tosolana et Toye, Bayemoko confirmer biso que Isaïenda Koyemba Lelo. Maestro, bonsoir. Et on a contre. Les contre, bonsoir. Bonsoir, maman. Boni. Pépère. Qui me zèle? Qui me macasse? Non, on dit moi stress. Stress, c'est daté. Tu es un dingue. Non, tu as kimia. Voilà, même ta douceur. Douceur, hein. Sango. Douceur, il y a une idéologie à parler. Ok. Trop. On a parlé, moi, éducation, on a rendu. Déjà, c'est l'éducation. Ouais. Ah, ok, merci beaucoup. Tout le monde qui, la fois passée, tout le cas qui, malgré tout ça, qui n'a pas image, tout le monde qui n'a pas ninga moussou, ou ba contre moussou, ou ba les cas qui ba yemba qui, mais ils allaient qui n'est tout le monde les lotés. Il y a tout le monde vraiment, ils a autrement, tout le monde réellement pourquoi il y a eu ils ont ninga monté na ba moussou. En plus, apparemment, le long de ba beza clôture, il y a ba musicien moussou. Pourquoi ils ont de clôturer les lots? Bah, autour. Basaki acoustique liboso nanga biso to toa bana papa moko
chez biso bakabola te que o aleka o na cité yimona papa na bana lo bate ba on fois que poto ba on batikala te ya la rap je bana nyoso tu ni na mbongo na ngafuna tinda ba on poto mais na palais ya pas à la rale qui pas à la donc ça bon mais est-ce que ça le nini mais ça n'a bien non peut ça ba merci belé na président na Ibrato pour moi maman bendo ça la mara kala et pas papa na biso papa chéri binadam Salvador de la patria donc yem tando sala makambo c'est wana tout le monde va venir na biso ba tutuka luji tout le monde ba papa na biso ba shaingenge ba on bando sala makambo oyo esa malelo oyo na époque wana donc biso pe na mota na biso oyo nzamba tiki biso to zano na mokili to zupe chance na sima Ibraton piana a opesa biso ba bidwai donc makambo sika oyo mona donc ba merci kaka donc merci kaka. Donc, et moi, apparemment, mon émotion est d'arabe. Merci, trop de merci. Mais faut émotion à la peau. Dans le roi, moi, na mon boy, oyo, balongo la bazemi na trop. Si on a beaucoup d'amis na papa, mon maman, boy, bazunga ba botanga ya sika. Tara na ebanité. Alors que c'est tout na leka. Donc, dans le roi, balongo la arabe bazemi. Mais si on a une place, on va considérer avec témoin na phase à boy. Ndeka bana tuzana banda kumbala msunet mobulu bani ba ole mbaote conseil ba ti ba mona mna kete o changer donc faut ça une émotion ça nous va bien fort. OK mais appena batno invité ki obakoya ba mona yo ata Gemidor télévision tout ça lui aussi oppose peut-être ba ki tokoya mais appena bato ba invité ki bikele les acoustique na ngabo ya bo mona ngai ko mona bango so moni bango ya okiko et salon ndeni quoi les yote et ko tia mo ba perte aux anora normal. Nga non saka musala pour ça na komi na ba agitation mo boye non sa musala mo bien te na mona ka bango to zalaka mais mingi nga non sa no musala donc na miteka ngai moto ya ka facilité aux appels na leader mo boye a façonner boye donc ça ba likabo mo boye donc nzambe da sa eba ki donc na biki ba do talanga tonton Florida bien sûr to zarana même on se pas répéter même sur na tour nga ayi ya loi chaîne na biso na pe surpris na moni bino salinga bien donc te kamada ya likolo do ya plafond donc on a mingi nde na yimba gina lo rapport le voix. Merci beaucoup to sungai pena battre la souffle wana po toujours qui ndende sko ko sentir yende na scène donc lelo tonton Floridol lelo zo sentir mutno vraiment na scène ninga ko beta marambo ninga marambo ko pesa marambo puis marambo pesa melaye alors songe na moni photo tikilo temps on respirer pour qu'on a déjà balancé il est déjà 19h na moni qu'on a déjà bas après balance PDG salem il faut pe mamukie to zelo kuna to sala marambo les armes le bano sur que gozani le basu que c'était parce que na ba moi mais ya lo bande zake na bi que vient nga seduka bango a rolanda na chaîne oyo leader puta ba Fossette maman Véronica 2 ya papa 2 a rolanda nga vient nga aussi Figaro rolanda nga kala mingi te na direct donc aussi Figaro de Parigo BBC Lukamba na Paris bébé ou tete Paris 11e donc tout chanvumbi le boxier mon vieux Guy basket des continents na biki ba rolandanga donc no préféré na pesa bango ka mo mike pour biso mingi to kenda nga no ke bina ko simba œuvre pour biso da ba ko le tumba simaro poète donc biso mingi œuvre likamwa mishu ya motema nanga tongo na pokwa ngana kati ya bole yoko kende yoko tika kama mawa na kati ya motema oyo mesene kobeta pona bolingo ebeti mangu pona pasi yoko lelisanga pona nini bretore mpiano se ya mitema to sala ki bonde ko Rossi Figaro ko sakana telo konza donc makambo sa songe bomba songa linga makuma kuna ngelingi momu ke makulu makulenga nga mekolenga makasti songe elo go selso beta kuna bi go sisanga transport te ngalo na iko yemba donc na ibina ko yemba tona ba ko yemba donc na bitende bon tungelo mo mna mtaka ndenge nayi amone la likambo donc ngana na vision nga na pe déterminer na makambo nga mobo so mon makambo za mo différent ngana bango parce que ngana petit ya ba maître Tete Kabwe maître Kazi donc entourage nga pena na PCV nga teto ndai maboko banque ya Rachel Futa donc na auto za na mère
tout le monde a télémi boy donc on a na mère donc mère a dit que ça comme ça là tout l'ando na direct mais non c'est pas la mingi pour nous sait que ça va bayembi amboka non somo na yembi ote c'est ça est vrai non somo na yembi ote pour bayembi na bi kende tout ça boy na bi pena ki ça yemba pena na bité na c'est ça papa mais songe c'est pelisa et puis songe faut c'est pelisa na no mutuna na ngai moko ki manga ite songe o ko interpréter banzembu kaka ya Ibrator ou eza président na yo to ko interpréter banzembu ya artiste mususu président nga na zakane da nzoto na wana shebiso na la sabat makam o bat na s'attendre ti ki nzoto amuke robi misango yonga no robi misadong bat mona mnaki bat ba se retrouver on s'est retrouvé tonton Floridor et bien non songe on a soda donc on a payé maman Blandine il fallait monter alors là on a mangi la manager donc la boussanité mais t'as vraiment bon on a souka pour tout qui t'arrête angana koma konyo kwa mangana koma kosambu isanzoto ngai mobali kitoko boye na koma mongamba ya bato tongo ngana bimaka nda ko bato baebingana kikoluka nzuka na kendeke kosenga kozonga na butu na pamba bato bakoma kotuna ngai yango yo utaka wapi nalobaka na bango nazali mozangi susi koma kosala ngai pasi mingi na motema makanisi ezoyela ngai nakende kosimba tampungu bongo ngana zali komona kisi ezali na tina moko te na myorenge ki na myo donc biso le sambo. OK, merci beaucoup bona to libérer na biso déjà songe to libérer songo J'ai mis dans télévision, vous zapétez, vous restez toujours scotché, restez toujours branché, parce que là nous voulons encore avancer, nous voulons encore aller un peu plus loin. Comme vous avez demandé avec vos questions, notre part c'est d'aller chercher des réponses et aussi venir vous répondre. Alors on se retrouve tout de suite. Merci.
Musique.